toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Congo Ekolobo Likolo baboye moto akozwa eteni moke Congo apesango na mboka mususu azalite Congo ekolo moko likolo banini likolo bake biso nyonso bana ya Congo tokoloba liloba moko pona mboka na biso biso nyonso bana ya Congo tokozala sima ya article 63 Congolais nyonso azali na devoir sacré à défendre en français intégrité territoriale ya mboka tosengi mokonzi aza kokamba Union africaine président Macky Sall alandela likambo oyo bandeko ya Rwanda bazali ko attaquer biso tosengi ndeko président Joao Lorenzo oyo azali président ya Angola mais mokambi ya CIRGL tosengi ye alandela likambo wana Nations Unies Conseil de sécurité batala basilisa likambo biso ba congolais biso ba congolaise to banda kotambola to beta tangwa to ganga bato bayoka na matoyi na bango ke to boyi kozala na bowumbu to sito bima na bowumbu moto moko te akoya lisusu kota biso na bowumbu mokolo mitano le 3 juin biso nyonso tokozala na balabala tokotambola ngai moko na kozala liboso na bino tokobanza na kianza tokotambola tolakisa na bato ke Congo ezali ekolobo oyo baza na bamboka bapaya bango mpe basala lokola biso tokosala awa basangana bakende koloba kongole moko atikala lisusu na nsima te
Passion. C'est quoi ça? Super Lemba, c'est là-bas. Et on est encore bloqué. On va commencer à marcher à partir de là. On descend. Et puis Commando Tambouza. Congo.
Questa!